Bokoto, bokoto, bokoto. Lere grave. Bokoto, andeko bokoto. Lere grave. Lere grave. Bokoto, bokoto, bandeko. Makambo yo. Nzoka komba ezaka elengi boy. Komba ezaka nde elengi boy. Et Benilo, merci en tout cas de Olangai Benilo en tout cas. Merci Mingi, Clarisse, Makambi, merci de Bozo Kota, Bokoto. Komba ezaka nde elengi boy. Shiraki ya mai ya makayabo ya kotumba. Totia na mai. Shiraki makayabo. Bande ko bokoto nzoka komba ezaka nde elengi boy. Mikolo pe na komi bogara. Vous comprenez que le confinement, Mikolo tient à Boga. Nakosi, vous dites, vous le passez Nakosi. Mali Mouleta. Le conservateur Mali Mouleta, donc, donner des bases de combattants, Mali Mouleta, donc, il toque en tout cas. Bande ko bokoto, vous avez un aspect à Boga, combat comme il lengi. Mikolo faut aller au seka, combat comme il lengi, bon, on dit matin. Boni kuna. Boni papa voisin. Bandi ko bokoto. Ebelino. En tout cas, bokoto. En tout cas, en tout cas. Nagi seri moko la biso la pesi vote alobi. Mikolo komi système ba nini. Alobi soki nini. Alobi ba confirmer soki ba abi moi le mot confirmer biso soki confirmer soki eloko moko boy la biso la ga beza la lilie mabe la di basamba merci à tout cas c'est la biso la bête eloko mo la lilie mo mabe donc mikolo beza elengeza na media ya ko sekezali merci mingi Mari Mouleta donc nazo loba bakomi ko banga bozo banga nini bande ko partager na Shiraki makayabo ya mai bandeko bazo banga nini toza na état de droit bozo banga nini Jodia mtema moko elekiwana confiturage ba confitire biso tu vois combien ba confitire biso Adela Mboma na pesi ombote na pesi bino mbote bandeko kombe komi elengi moko na ebite soko bino moko bo sentir bo sentir te botala ngana nikolo na ba bogari te botala nana aspect o eza ba libérateur te Honorine Mbumbu na pesi ombote la Liza la Zairoise na pesi ombote makambo ekomi kitoko bandeko bozo yo kambote bozo mona te bozo tanga te politique eza eleki mathématique oui politique pardon mathématique ekosa fils Solange qui a mangana na pesi ombote en tout cas na pesi bino mbote batutu bozolanda biso en tout cas bandeko politique eleki mathématique mais nyoso tilika na batique Casse Claude na pesi mbote mais bandeko eleki mathématique makambo toyebisaki bino dochu okoyi ngande na weko dimena Dimi boulot confiance là au toche. Mais dans la bête moi papa ana mongo moyanu. Bandego et l'équipe mathématique 38 ans il y a ceux qui a dit il y a opposition bilan 0 sur terrain 0 pratique 0 Lero Nezaboy mamouaye tatouage. Kabila wetu. Lekelai.
Oh, Mobutu dictateur. Mobutu dictateur, bandeko boli misangana. Longola moi loko mogwa. Hein? Mobutu dictateur. Chantel Malembe. Mvutu. N'appelle si on bote en tout cas. Mobutu dictateur. Mobutu atanga mingi te. Mais ba o batanga ebele nde ba prena Mobutu ki dictateur. Lelo o eza na mboka na biso, eza dictature ou bien état de droit. Elengeye. Legele ye babu wajo. Walu wajitunge. Fumu wetu wajitunge. Ay. Bato, au moins bato FCC bazam ba mabe bato. Na mo ba beta ba jeu d'échec. Bato beza. Comment beaucoup nyoko la bango boye. Bande ko boli mi seza ba appel les okota. Eza ba appel. Moi na réagir exacté pour na zone direct. Mais bato FCC boza quand même gentil. Bato basali po bo kimate. Bato basali ke bo tika la bo yiba ka bo nyoko la peuple. Boko sala ba bango boye te bato FCC. Bwachini bujenja bibi malumabi. Malumabi bwachini bujenda malumabi bantu ba ide bantu ba FCC. Hein? Ah! Comment boko sala bande kona bino boye bato FCC. Bande nenge za boye Marc Kabundi. Lekele. Bajibangata. Eleki mathématique. Eleki mathématique. Nenge za boy. Marc Kabundi. Lekele. 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 Nenge za boy bandeko la ngai na kini nenge za boy. Marc Kabundi asala ki marque à calcul 2 fois 2 8. Ah, professeur Aloy. Depuis quand 2 fois 2 8? Ah! Évitez ce gars-là, bêti à mon marquinine. 2 fois 2 8. Yaranan, Loako. Akolas. Negeza boy Marc Kabundi à 48 heures. 48 heures. Nanya Pessie, Janine Ngolo. Ça veut autrement dire Janine Mabundi. Janine Ngolo. A Pessie 48 heures. A expliquer par quelle magie y a ça là qui calcule. Oya kolobake, congrès et coûter 7 millions. Ba Pessie 48 heures. Président a eu des pèses à l'intérim. Ah! Siko, 48 heures wana, ils pas longola ou bien? Eh, bata FCC botika ba wana. Eh, wa ika grand parti. So ki bo meki ka bata ide pes. Bo mona ne ba bima. Bo longola président vice-président. Ya parlement. Te. Menaliro na zo mona. Ba pesi 48 heures. Représentant ya IDPS na kati ya bureau ya parlement. Vice-président, ce qui a nini ya parlement, na obenga. 48 heures, il doit s'expliquer. Ah. Ça veut dire, Moutoni ba okende. Oh, est-ce que... Ah. T'as vu, hein? Marc Kabundi. Bande ko neza boye Marc Kabundi a risqué s'il sanda ko wana te. Po azala ba itaji so ki droit so 4 ya minena zo tonga. Mais bato FCC ba stratège. Ba stratège na ndenga blagité neza boye Marc Kabundi dans 48 heures ça veut dire 2 jours. Il faut à démontrer bango par quelle magie yé azwa ki ke congrès coûter 7 millions. Il dépêche de ça bino basaka politique ya mensonge te. Même ce que olingi mutute, il faut que ça politique ya vérité.
tala siko Marc Kabondi comme congrès bangisa ki bango makasi po likambo ya congrès eza blague te. Congrès eza blague te. Congrès e bangisi ma Kabondi mbala moko ake kolika na Top Congo. Ake kolika na Top Congo. Va demander d'abord là. Regarde c'est qui. Ake ko demander ko tuna nani na. Ake kolika na nani na Top Congo que oh ndenge za boye congrès wana il faut pas esalema. Congrès il faut pas esalema. C'est qui? Non, je suis en train de faire l'émission. Dis que je suis en train de faire l'émission. Il peut pas. Comment? Il peut pas maintenant. Bolim Bissanga, en tout cas, tellement ils en ont des communs. Dis, je vais l'appeler après. Je ne sais pas si c'est qui. Il va vous rappeler après. Bandeko Bolim Bissanga, tellement dans un direct, dans un peu distrait par rapport à mon tour. Ferme fenêtre. Situation pour le moment, Bandeko Nabiso, ils allaient que, na niveau, il y a IDPS. Baza na problème sérieux maintenant que IDPS beaucoup ya comprendre que trahison et soukakama B. Jean-Marc Kabondi na paix du temps a commis utunga mandako na revenu na eb mensuel les a combien mais lelo Jean-Marc Kabondi il faut balobi il doit démissionner pas obligé à démissionner. Ce qui a démissionné te na parlement ba olongolae. Ce qui ba longol jusqu'au Marc Kabondi. Ah! Aïe! Mamouane. Le vice-président. Ya. Hey! Te, ba te FCC bossa la bongote. Wana boko emile parti à munene ne po non. Bossa la bongote. Il dépêche sa partie à mon nez, jamais cause à bolongo la présidente. Nakati ya présidence, ya sénat, ya parlement, bolongo la il dépêche. Mais ndenge tozo bisa bino bande la biso, Jean-Marc Kabondi na 48 heures donc 2 jours. Dans 2 jours, il faut expliquer. Ce qu'a expliqué, il doit démissionner. Ça veut dire Moussa Lesili. Tozongi permanence. Na permanence pe kuna balingo mona eli sute. Kuna pela ba yaya pela baza kuna batalimbwa balingo mona eli sute. Fils o petit mususu mwana Koffi Olomide wa boywana. Oya mwana Koffi Olomide oya za mwana ni aboywana. Yepe anyataka isusu kuna. Oyi batalimbwa ba mbesha. Pecha zagani ni mwana Koffi Olomide wana. Yebe bapekisa anyataka lisu limitete siko ndenge za boy. Jean-Marc Kabondi sikoyo Moussa lezo sila. Ça veut dire il faut zonge la bureau. Bureau na eza wapi na limité. Mais kuna pe na limité ba linga komona ete po akoma ko sala même ba conférence et nini ba émission nini ba réunion par nini ba au pesa ba message par nini conférence. So okende wapi? Mamouane. Lekele. Bandeko match eza mabe pour na IDPS. Match eza mabe. Mais to soukeli na Marc Kabondi te. Oh. Mbala moko to moni présidento oya bango. Akutana mabundi na Tambwe Mwamba. Po ayebi ke mikolo na ye oyo ya état d'urgence comme ko sila. Po na ko renouveler yango ba pese 15 jours mosusu aza obligé à leka par mabundi na Tambwe Mwamba les talibans. Loba. Omoni ndenga yambi bango na kiselewana. Azo bisa bango ba démissionner. Lobi kaka bukumona makamunyo so baza ko démissionner vraiment baza ko démissionner bukumona tout bantu ba chana na wana bukumona ke e foati beton aza ko longola bango yo muto asimbi mundu ki batuna kambula na ye oko tuna te
okotala tate ke oyo eza soki AK soki 47 soki otuna tate oyo eza bazoka moto asimi mondoki otunaka mbula na ye ote na yebisi bino ndenge fatia yambi bango kuna na nsele bazwi pression na pression wana na yebisi bino bokomona lobi baza kodémissionner moto acha makelele batamukamata ndenge eza boye au congrès kosalema te na yebisi bino congrès kosalema congrès confirmé Mobutu dictateur, Mobutu, biso état de droit, liberté d'expression, ndenge na komi président, omoni mutu nyoso aza na droit. To koma na makambo ya congrès, to moni bala moko tato mutu ya liberté d'expression. Awi na parlement kuna, bozo kendo kuta na eza ka sujet moko bokolobela ka prolongation ya nini ya état d'urgence. Makambo msubo bo bougete. Oh papa. Oh, depuis quand? Depuis quand? Na kati ya congrès, na parlement na sénat, oke ko pesa ordre kuna o dictature de kina ya Mobutu. Oyo pele de kiamu. Ozo banga nini ke ba député na ba sénateur ba lobate. Ozo banga nini, soko so se reprocher l'autre côté. Ozo banga nini. Ndenge za boy Chilombo, o boku tana, mais bolo belaka makambo ya prolongation ya nini, ya état de nini d'urgence. Bo toucher makambo sous ça veut dire oh, ba motion soki ya nini soki ya nini ezalate. Mais oh, il est qui même na nini dictature à Mobutu. Après, oza ko reprocher ni. O se reprocher na nini ozo banga ke ba député ba lobate na kati ya parlement. Na ba sénateur. Ozo banga nini. To ebisa ki bino ke mwana musala ayiba ki yemo kote. Tango bakendaki Suisse babimaki bango mibale bake Kenya bazongi Uganda bayeko kende bake Kinshasa basali campagne na bango bino mo boko répondre nga suite soki na kosi basali campagne na bango babali nzela moko bango nyoso bakomi kolata bilamba ndenge. Est-ce que koyiba moko nda yibi ba yiba ngonyoso na bilamba ba kome olata bango nyoso ndela moko tango bazo bima na tapis rouge baza mibale siko na mbongo ezaka mutu moko nda yibi bo pesa nga réponse babali période moko ba kome olata couleur moko ba kome temple na tapis rouge place moko siko ere ya mbongo ikomi nga mutu moko yango bazolobela kuna na parlement oyo Chilombo to bisa ki c'est un voleur. Chilombo c'est un voleur. Comment o banda ko dicter ba élit du peuple o milo bobenga ba élit du peuple. Que bo sala boy mais ça c'est le pire dictature. Botika ba élit du peuple ba kende ko sala musala la bango. Biso to sepela na musala la bango. Nous sommes contents qu'il travaille. Il faut qu'on dise la liberté d'expression, la démocratie, la liberté. Chilombo quand même, il faut comprendre que le pays doit avancer dans la liberté d'expression et la démocratie quand même, Chilombo. Qu'est-ce qui ne va pas là? Bienvenue Mbambale, chef d'état-major. Hey, Bandeko. Jenny la japonaise, yo ki sangoguna. Ndenge zaboye. Oh, bo toucher à wate, bo toucher. Non, Chilombo. Tika batuana bazwa ba décision na bango na congrès muta dicta bango te. Mais là qu'on a sepeli nango le professeur Jack Njoli abimi ye constitutionnaliste a yebi makamba constitution bien alobi nde nini boye même ceux qui toza na état d'urgence on a professeur Jack Njoli constitution fanda professeur. Même ceux qui sont dans la carte, il y a un état d'urgence. Comment ça se fait qu'il y a une dictature? Comment on va dicter biso makambo tokosala? Non, tu es en état d'urgence, mais ce n'est pas dire que tu es dans la dictature. Oh, donc, Mogo imposer biso makambo tokolo bakunate.
Dikambo Didiao, Dikambo Diamamba. Hein? Dikambo Diamamba. Hein? Ala mongo moyanu. Didier Boketa Bok. Donc makambo za ko inda ndenge za boye. Chilombo akomi kwa align, akomi ko pesa ba directif bo toucher dosote te Chilombo. Non. Toko zonga tangwa maréchal Mobutu te. Toko zonga tangwa dictature te. To tika parlement sala musala nango, justice musala nango, armée musala nango. Non, Chilombo toza quand même sérieux. Chilombo toza la sérieux. Il faut la kisaki oza mobali tika musala salema. Mboka y avancer. Toza na état de droit Chilombo. Tika Sénat et na parlement, congrès salema. Ndenge ni okomi ko dicter bango ke obokende ka kuna bolo belaka état d'urgence makamosute. Oh, ozo banga nini? Chilombo. Mais tika toza na état de droit. Bande ko ndenge za boy. Ah, tozo tala to yebite. To yebite. Mais na congrès wana to risquer to yoka mama musu botami kuna. Nicole Bita na pesi yomboti. Chantal Malembe mvoita na pesi yomboti. Bandeko. Congrès oyo Chilombo bandeko loba. Bandeko mso loba. Congrès ko sala bate. Bango baza manani. Babengisa congrès chef de l'état mtako bengisa pour congrès. Bango ba chanini wana ko mbundi wana naka batambo mwa. Joana ba fandi lié cousin. Ba ozela kaka. Pas 30 jours et coquille. Parce que l'état d'urgence, c'est à 30 jours après renouvelable. Pour 15 jours. N'est-ce pas baza obligé congrès faut salema. Est-ce que na congrès ou na risqué to yo kamaka mosusute? Bataliba. Yeah? On a sentir que to ko mona ka mutu moka tomboli musapi. Bande ko bosa batasho. Bataliba. Situation de catastrophe. Situation de mobulu. Au congrès ko salema te. Naibisaki même FM les sages na bi congrès ko salema. FM na kosi. Congrès ko salema. To naibisaki bino boy. To kotala maintenant qui dirige le pays entre Félix et Kanambe. Ce congrès salemité donc Kanambe, Félix a dirigé. Mais ce que ça les mis à Félix était. Ndenge zaboye, congrès au Salem. Congrès ko botanini to yebite. Mais na lire tozo kende. Ezo lumba mabe. Eko lumba mabe. Olive Matende, merci en tout cas la pesi yombote. Olivier, hein? C'est Olivier Matende, je m'excuse, Olivier Matende. Ndenge zabo ibandi kona biso debor. Ils a visé debor. Banyati bor to pesi bor. Déjà boy, Félix Namar Kabundi, bana sérieux problème. Bana sérieux problème peuple. Les talibans. En tout cas match ezana. Lisolo moko ba betela biso tango to deba na Mikel. O lisolo nyoka na ligorodo. Nyoka sa obunda ligorodo. Non, mabo ebika nyoka ganyaka na ekaka. Ba kutani na nzela boy na ligorodo nyoka lobi petit leo na odame na bandolo ko depuis kala. Nyoka ligorodo lobi obeta nani. Petit na obeta ligorodo lobi jamais. Yo ko beta ngate. Na obareyo. Nyoka lobi petit. Yo depuis ko komiko. Yo komiko sinyenga. Abi na obareyo. Pa bagare bandi. Nyoka beti ba système na beta lingi pa. Rigolodo. Makolo bandi okota na muno kwa nyoka. Na ebisi nyoka ebisi petit na ebisa ki okena na kolia yo. Rigolodo lobi te bitumbe si na note na obeta yo. Oh. Likolo liboso na monoko ezo kende. Ya mibale bandi kokota. Nyoka lobi petit na ebisa ki makolo to ekotiti. Mibale. Ligodo lobi rien.
obeta ngate ngana obeta yo na oboma oh pa libumo ekoti na monoko nyoka nyoka zo melaye likolo da lobi oboma ngai jamais okobeta ngate ngana oboma yo ekomi ti ekomi na kingo ti ka moto apamba likolo da na ebisa ko petit na kolia yo nyoka lo likolo da lobi jamais ba moto abande koleka boye oh ngana muna nyoka to ba ennemi ndenge nini aya kotelema na nzela na nga boye bitumbelo ngwea ligolo ekomi ya moto na nyoka nyoka bambi kaka boye panzete ligolo da bimi nyoka dai ligolo da fandi alobi ah na ebisa kioti la guerre sera longue et populaire la guerre sera longue et populaire bataille de pes to ebisa bino bitumbesili na note biso na bino tozo kende toko gagner bino ata boyibaki biso to bandele à zéro to bandi ko remonter lelo diaspora komi ko remonter moral ezongi susu to bisi bino to gagner bino nani okata makambo to ko gagner bino ata bo sali tu boyibaki ba élection à peuple bomeli peuple bosali to biso to yebisi bino toko gagner bino lisolo ya nyoka na ligorodo biso toko gagner bino bomonde bokomo keni peuple zaïrois tous à la déterminer on va gagner lit o eza ba faible te muto za faible te akatisa po awa eza lit ya bato ba na ba nerf solide liza la zaïrois to sekini omon awa eza bato ba nerf solide lokola ba biso boy ba bokechwa ya mboba FM les sages ba pichu shomongo la Ronaldo donc mbi ba vieille di bolombo donc awa penza papa Tom na pesi mbote na Charleroi chef d'état-major chef suprême hein bienvenue Mbambale au moni lisolo ngo bienvenue Mbambale ezali kambo ya bato bazana ba nerf solide IDPS bakanisa ki ba gagner mais to ibisa ki bino bitumba nyoka na ligorodo to ko gagner bino lelo président a comme dictateur pour biso to yebike il fallait que to prendre na état de droit ndenge ni bokomi ko imposer parlement na sénat ezana makamba ko loba mamususu te est-ce que bozo mes peuples congolais to se poser dans la question est-ce que Félix a zo ba manini au juste Félix azo banga nini au juste. Ce que nous devons se reprocher de mon côté. Congrès ba kutana ba ça moi je m'en fous. Félix azo banga nini bino moko ba taliba boko mi tuna te président na bino que président pourquoi zo banga. Ce que obi ki oza makambo te. Oza na eloko te. Oyiba kite. Yepe ala ga pembe. Boni misanga na katana no ndeko azo la na o ngai. Yepe alata bagaya pembe. So azobanga nini? Azobangira congrès nini? Na yebi tango tozaki na likasi. Wa batole ma ba petit. Ne ezaka na lupango boko na lupango mobo saka na mingi place wana na lupango na mbongo ebunga. Bon, na groupe tozaki na zaki parmi tozaki mi balé tozaki mpe ba plus jeune par rapport à ba toto ando tambola no. Tomoni kaka tango na botanga BCRS. Biso peto yebi na biso to la biso ba minere ba 14 ans ba moso ba déjà ba 18 ans ba 19 ans mbongo ebungi na pale ba lobi ba jeune to ba kota na po mama wana na mbane bando fanda mingi ba osala soane pour le bando donc ba yaga kaka lopango mune ba tikela bana ko place ko maloka kiji na biso ko mama yaki mbongo ebungi ba lobi ndenge za boye biso pe kidiba donc zoka kuna na butu eyindaki ba ebike awa bato bando ya partir à 11h to 11h to komo bato tout kota ki wana kuna ba bito okende BCRS moto ayibaki mbongo Italie oh neti ngai na yibaki na BCRS no na yibi na kai lokote bato ali boso pe ko bimato kende BCRS mama ngo pataki munene bato tout okende isuana mais bato ba bande ko tikela masima wana bakomi mais au monité na BCRS za ngo solution te
bakomi non eza makambo ya famille oh mais biso bato tozalaki maboko pembe ga tosi tokomi deya liboso ya mama toyebi nzela ya bcrs tokende tobangaki eloko te tokoma na nzela boye ya ya moko afrene ka oh mais makambo tokozonga kambe makambo yango sikoyo tokende kaka tombo ngala ko nayebi place nini Chilombo bakangi Chilombo tango wana ya tango wana bakangi Chilombo ya tango wana yo sikoyo Chilombo ozobanga eloko te mais ozobanga congrès pona nini Marc Kabundi déjà dans 48 heures aozwa bor en tout cas na ndenge na tangi ariski azwa bor ou bien akotika ekende ti na congrès po motion moko kuna ezala mais Chilombo bandiko azobanga nini ba expliquer na no biso ozobanga nini soki oyibaki te bobande kolata couleur moko bozolata ndenge moko bobali période moko bosala iko place moko bokomaki ndandeko mais era kolia mbongo aliaki yango kaye moko amoni mutu moko Chantal Malembe alobi aobanga coronavirus non il est beaucoup imposé jamais Sénat ba éli du peuple a pona bango peza pia bango ba voix ba tutu baza na kati ya Sénat wana ba gagner ba voix na bango peza peuple a pia bino bo pekisa yango te otika e ba éli du peuple basala mosala na bango baza bato bazaka honnête baza bato basala travaka pona peuple kubanga te Chilombo oh, mais bozaba na ebité bozaba allié Chilombo bozaba allié na kati ya parlement boza majoritaire na kati ya parlement comment ozako banga congrès oyo bino bozaba majoritaire na kati ya parlement ozo banga pourquoi bande o banga pourquoi non bande ko Chilombo za muyibi batu wana ya IDP ya nini ya FCC ba yebi makambo to ya Chilombo baza deja na ba trace na ye Chilombo za muyibi nenga za boya komi ko banga Chilombo bazo kang bazo longola ye soki pe congrès salemi ba raté ba kozwa e kaka mais oyo déjà so sonné mabe et sonné mabe parce que bato okanisa ke Chilombo pona ko kolongola ye eza miracle te eza miracle te eza kana parlement kuna bazui décision pa lettre ba nini ba décision ya parlement na Sénat ya congrès qui na cour constitutionnelle a interprété nini loi wana article soki nini décision wana a interprété ngo soki congrès parlement na Sénat za na capacité ya la président OK ça veut dire que baza ko silisa ba voter yango directement cortège na tout au commis encerclé aucune résidence surveillée ni tatu ni mam lekele boachi katuka on met en bonne magana parlement chubu ba cortège na ba motar te ato comme na limité oh na kitana ne pas na biso te basi papa tozo kende na résidence surveillée on a kota na base ti résidence surveillée obi système ya nzembo Corobière laisse-moi soki nini 10 millions non bo nzembo ba yema ngozo nini na ebite nzembo mwa Corobière malere Chilombo jour yango ba komema yo na voiture okomona limité boye ato yebisi bango butika ngai nanu nakindi kuna limité na ta base direction vers résidence surveillée okomi kozela interprétation ya constitution tango kaka ki na cour constitutionnelle ba interpréter yango ka boye pa ba destituer yo dossier mo ebimi ya ba diplôme ebimi balobi kuna ba yebisi ngai balobi kuna na prison place ba chichi na ni camera
eloko moko eza mabe nde FM mutu abeteringa lisolo alobi eloko moko eza mabe kuna. Prison eza impoli, hein? Prison eza impoli. Prison eza mabe. Faut laisser tomber, ça c'est pas bien. Balobi kamere ki bokonzi eza mais est-ce quoi okende nzongo. Au moins place ba petit trou ba sheki bala. Donc na kati na bango ndenzela nzongo eza kuna. Siko balobi nzongo yango toilette bakabola kote oyo ya nzongo inene kote ya nzongo iki. Ça veut dire kamera zozo à gauche. Ba mokonzi yake na nzongo inene. Bakomo kaligelo mini. Donc dès ça boy. Buzo ba place ba chi kamera. Donc ba petit ba yebi nombre de caméra ya aumela la toilette. Donc au moins on peut pas humilier caméra ninga za boy na ninga blague te. Nzongo ka ya pamba. Il faut leke pa ba petit wana. Mokonzi wana leki. Mokonzi wana. Mokonzi apesi bale. Mokonzi apesi. Siko boule siko yo. Moulay ya Chilombo wana. Siko a se retrouver. Soki na charge, soki na pavillon soki 8 kuna so ba uchiaye. Colonel Rika Edika pende apesi omboti. Siko boule siko Chilombo. Abimino na bagazi ya présidence mais a se retrouver na makala. Il faut ska kende nzongo. Est-ce que ba petit wana ba kotikela e place ou bien akoyaka legi kaka. Chilombo il faut kende nzongo. Wapi na makala. Eloko amuibe suka mabe. Eloko amuibe e suka kamabe. Soza ko pusana. Tango miibi mibale bake ko iba. Na yebisa FM message ça après na yebisa qui est ko iba izaka bien mais era partage. Era partage de ça kama mobulu. Chile FM malobana nganga. Na yebisa bato ba yibi c'est bien. Mais era partage. Lelo partage. Et ça la mobulu. Ba musu ba monike ba limuke, ba musu ba monike to biso il faut tout récupérer tout parce que biso ndito ba grand prêtre. Vous comprendre que Chilombo. En tout cas, biso tozo pesa ba message. Ya ko yebisa bino ke mboka na biso ezongi na sima. Ezaka die kufa. Mobutu dictateur. Oui. Surtout lati ba symbole tout oyo maréchal Mobutu na ba tourner ba salaki. Je suis fier. Fier grave. Mais tout qui te limite au Mobutu. Tozo mona stade Kamanyola, tozo mona port maréchal, tozo mona barrage à Inga. Il a laissé quand même quelque chose. Mais oyo beaucoup taki même muki wana bobomi ango lisusu. Bokene na hôpital mama nyemo bande kolanga botama makambo eleka kuna. Donc babomi au moins taba tonga hôpital ata ya sika place en bobuki tout, botongi bo matisi. Donc babomi ango lisusu. Donc on Mobutu atika dictateur. Babomi ango bon siko bino ba démocrate botongi nini. Bon la kisabiso eloko ni bosali. Mobutu dictateur atika ki quand même barrage ya Inga. Mobutu dictateur tout le monde a stade. Mobutu dictateur palais du peuple au siège. Ngala kalisa ki même na palais du peuple au baké, palais du peuple to bois qui si en biso photo sala biso po oyo ezaki ya ba prima kudia. Ti lelo to mona eloti. Ezaka banzela Mobutu atika lelo bobuki, lobi bo sali bo lelo bukani kaka banzela moko wana échange kate. Mais yoka ba somme ya ba mbongo. Mboka mobimba ezaka kaka mboka ba million. Menga kanisa ki peut-être dernier congolais na mboka wana il faut abanda konager so kaza na mbongo muke peut-être $10,000 $20,000 parce que il y a que des millions toyoka ka ba millions. Moi je pense même bateau bazaka libanda o ba histoire na Congo te ba koloba le Congo c'est un pays riche. Regarde il y a que des millions bateau ba benda ka ba grand paquet ba 370 millions ba 2 milliards. Mais comment ça se fait que na mboka o eza pauvreté, tout ça classé presque avant dernière, mais yoka ba somme ya ba mbongo. Mais mbongo wane ekuta kawapi.
Après, ekendeki wapi. Peuple zaïrois, droit ya ko contrôler, ya ko surveiller mboka neza ya biso tout. Tous aba accompagnateur spirituellement. Ba musu ba accompagnateur spirituellement. Avant d'année esprit na ekufa déjà ba sala nyoso ba lingi. Ba sala nyoso ba lingi, ça veut dire yo mama bota yo na papa po ya ko betela ba maboko. Droit na yo muto azui o bake ba sala nyoso ba lingi biso bongo te. Boko sala ndenge bolingi te. Toko bundisa vino et on va vous gagner. Dites amen. Combat ils ont faible terre. Combat ils ont bateau bazana esprit et les gens qui sont appelés par Dieu. Ceux qui ont pensé que combat tout ça par sentiment ou la mukira boenga commanda ils sont na ekoloba okosi. Okosi combat isalaka nzambe il faut muta pesa yo don ya koloba amour ya kolinga ya ko dénoncer bato yebi bangote omona ka bangote po bozo porter ka identité moko Congo ozo lobela ke babomi ndeko na ngai. Po obiso to salaka. Amour au bassin dans la Bible, il faut aimer ton prochain. C'est ça ce que nous faisons. Combien de Congolais au bas dans ma cité, les logos mona, na moni ba monsuso, a gomi osala, alinga sa l'émission ko lobela l'État. L'État bomi hein, na sa bo. Bon, au moni siko tango Kabila yozo bo babatu, yozo yebate Congo, lâche. Lâche. Mibali bangoyo. Le peuple élu par Dieu. Oh, bako bundi sabatana pe to koi sabango. To yebisa kibino ke bako soa na bako bunda bako se diviser. Et to ko gagner. Ngala linga muto benga ngala ba appela ba doute. Est-ce que ndeko nanga zomona ke est-ce que to ko ki go gagner ko benga ngala ba appela ba doute. Parce que combat oh ils a bateau baza appelé spirituellement parce qu'ils a la première chose combat mon spirituel. Na niveau ya esprit faut dans la conviction moi ma casse. Et tozali peuple oh yo banto melmo oh biso toza génération moko sacrifier non? C'est écrit où? C'est écrit où? Olingo sacrifier ngai pour na nyabika. Pour sacrifice nyo c'est pour eloko moko ebika. Non, moi je dois libérer le pays. Moi je suis un libérateur. Na libéré mboka na fandi siko na totali ok bana na biso botanga ba ingénieur banini boya na maele na bino to komi ba guide ya révolution au fandi boy bazo décider au fandi boy dernier conseil batuni papa to sala ndenge nini ok wana bossa boy monsieur accompli un libérateur ko betela nga masolo ba politicien na bino wana te sont des pérés. Ce sont des pérés, tous les politiciens. Donc, baza même pas politicien. Parce que na bango mon côté ont maîtrisé politique. Merci na mandeko tout basi kokota. Message Esaïe Kake. Les métiers délimité, métiers alimentés, aza convoqué. Bon, aza convoqué, te baïbi s'il faut à démissionner dans 3 jours. Et dans 2 jours, ce qui a respecté na congrès qu'on a pas. Ça veut dire, je pense que Jama Kabundi va projet na aussi sa banda koana et risquer et échouer et gagner la maille. Après ça, toké et pas ya tatukabe ya kamwanga hein ajini buloji mwenye mpongo wa mchanda. René Mukamba chez le sergent d'état-major na pesi mbote en tout cas na pesi mbote mingi pa ya bienvenue Mbambale le chef suprême na pesi mbote pa ya Rebecca Bilonda na pesi mbote pa FM les sages na pesi mbote ba komo na zomona yango wana avana bima na moni nasi bolefa kombo kimi mwa moke nasi bolefa kombo na iza mwa mulai ya ba mongo na pesi mbote mais soko komi quelque chose na mona ngo lisusu. Merci Mingina Mandekoti Basisco Koma, Boza toujours déterminé. Chantal Malembe Mvoutou na pesi mbote en tout cas. Nalingaka na lexa message d'encouragement
et ya koyebisa bino ke bandeko ba militaire rwandais ba koti na mboka na biso. Je pense que lobi na kolobela makambo en tout cas Laetitia Ifaso opea ba côté wana peza ba bokechu wana Stone Manda na pesio mbote Nasi Leoni Bolafa Bongonda opea ba kombo mosusu moi osambise tu na ete ko za muta province ni ezate biga ya ana mongo Nasi Leoni Bolafa na pesio mbote. Merci mingi na ba bandeko mingi obokomi. Merci en tout cas ba misuna omonate émission zoleka na Bokoto TV na epa yande on a biso Papi Gen. Sans oublier ya Laurent Sokoko Libula Mbongo Nasi Leoni Bolafa Bongonda Obende wa bokechu pesa na avenue Bwende na numéro 24 et pas maman ne kofo. Ok, natiki bino message na biki batobi balela o lobaka mukuse we c'est ça ilo wa bien obela raté quoi. Merci mingi en tout cas. À la prochaine.